On a nos vie artistique nangai. Ce qu'on a vu nanga normal la ligne à commerce. OK. Et dans le kaka il faut créer côté nanga mbongo. Pour nous encore vendre beauté. Faut na keba voyage, faut na suma bloco teka. Donc na pensa nga c'est na boulé na boula. Ndine na côté mbongo na côté ta. Ah, manga. En tout cas. Lolendo tout ça. Na la yebi lolendo te. Na muluba mais na yeba lolendo te bien nanga. Basi na motema moto tozalaki na ye atiki biso azonge pa tata ya ma molimo na ye kobosana te isala na ye asalaki na se ya mokili oyo. Maman na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Merci beaucoup, vous aimez nos services. Plaisir, ça a toujours renouvelé. Tout le bara, mbote na bino so bokolanda biso de partout dans le monde au travers de nouvelles tendances. En effet, que votre désir. Donc, lorsque vous nous appelez, Fallon Bitodi, Yambela Bisso, actrice boye, acteur boye. En fait, tout ça, la de notre mieux pour nous satisfaire bino, couper sa bino d'informations correctes. Carapona bactère nabino en tout cas c'est voilà c'est notre désir nabinonde hein makambo biso pena to tsaka pena na privilège quoi. Alors je suis pas seule na plateau nabiso, vous allez remarquer peut-être bokanta ke zangwende spécial spécialité. Je vous dis merci lelo na ndeko moko ya mwasi obo benga kibiso azara lokola Cindy Fallon sola ne bien apparemment nouvelle tendance neti ya tiana ma coloté na nouvelle tendance. En fait avant je ne voulais pas ngalinga pina wana actualité wana likamba roloba et puis tous ensemble. Je suis avec Diane Kamwanga. Autrement dit, apparemment, Kacha Cindy le cœur est longwa. Hein? Bonjour. Bonjour Fallon. Ça va? Ça va bien. Là. Diane Kamwanga. Kacha Cindy le cœur est longwa. Hein? Oh, na la takion. Ah, oui, moi éviter que la tango. Bon. Nana c'est pelisoué. Ozonga Diane Kamwanga normal. Mais nazala ka Diane Kamwanga, nazape ka Diane Kamwanga. Ouais. Voilà. Alors Diane, toi mais un peu ko beta masona yo. Passé, présent, na futur, na présent, je pense qu'on va parler à la chaîne na YouTube ou au Fongola. Donc quand tu as des détails concernant chaîne na yo, mais tu as na mutu atali abi ah na mona mba mona ba film mais makamune pe na yeba ngo bien te hein. Ten kama ngaza nani. Makam nanga to yeba ngo bien te parce que na sala marambo ba to sala ate. C'est-à-dire nalinga moi kuku mingi nalinga ko exposer mo mam nanga trop te yango ezala pasi po batu ba yeba ngai e ba mam nanga ya osala nini na minto aza wapi donc ezala moi pasi. Ouais. Il y a des gens dans le Fallon yo ya artiste comédien. Yé to mona na ma musique bisika mo boy. To mona na ma suki, to mona na ma mususu elle est comment ai bisabiso. Donc na mystique. Au fait, nalinga un peu ko toucher à tout.
Donc aux hommes d'expérience par rapport ndenge na imaginara futur nanga disons. Ouais. Actrice ya théâtre classique. Oyo amikotisa na ye o akomi à 85% théâtre populaire. Pourquoi changement wana? Quand tu dis 85%, c'est trop parce que nazaka 50-50. Donc 50-50. Dans le monde professionnel, nazali, dans le monde disons classique, je suis là. Dans le monde tout bien ngamaboki on a mingi nazali pe. Apparemment, tu te donnes plus sur le théâtre populaire que dans le théâtre classique. Bon, c'est pas que je me donne plus. Et pas nabiso kuni zala raté que ba projet à tout moment. Par année, je vais vous retrouver un projet peut-être 3 fois l'année. Est-ce qu'on peut s'en sortir on vivre un projet on a classique ezala. Biso bi que projet classique ezala projet minene. Ouais, bah projet minene, c'est quoi? Et à tout moment, ça vient après 3 mois, 6 mois, après. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui ont ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona pour éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Ngai ndeko na bino na ndimi ko salela mibeko. Na ndimi kotosa mibeko. Non, au fait, c'est pas que je me donne plus, mais na côté nabiso kuna projet à tout moment. Projet kokoya après 5 mois, après 6 mois, devant après 9 mois. Tu vois, ça on vivre en DN. Ça devient compliqué, hein. Mais c'est quoi? Oui, très compliqué. Si quoi na côté nabiso oyo, aux amours bakop no chaque semaine. Au vivre, moi Mickey et côté donc ça le cas bien. Oh, on a pensé et bambi ka troute. Quand on a que ça, théâtre classique, théâtre populaire, expliquez biso moi moké place wana. Na théâtre classique, besoin d'un groupe moko, ya bana ina kaka, besoin d'un groupe moko ya bato ba uta na ba ressortissant ya ina, to za na moto moko asangisa bino, to za ba nzonzi kaka, to za na groupe no moko za expliquez biso no bien côté théâtre populaire, théâtre classique. En fait, ngana na travailler avec un groupe T. Ata na côté na biso kuna tozaka na ba troupe théâtrale na biso ba marabout théâtre ba kraza théâtre eza belé. Mais nga personnellement nazala travailler toujours en solo, c'est-à-dire ce qui projet na ke audition nanga to na ke casting nanga ce qui est film, ce qui est théâtre na ke audition nanga, ce qui est ali ya série film na ke casting nanga. On na ke na ba to atali savoir faire nanga nde bazwaka ngai. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, tu as été contacté comment dans le projet il y a compte à Kofi Central et ça là qui par rapport il y a classique to populaire au ça qu'on a anglais. On est à qui théâtre populaire parce que tout le monde qui ba bon tête penza ba ningsaka ou baza penza ba oyo vient dans la vidéo loba la petit côté siko na cours de grand l'équipe nationale. On est à qui théâtre populaire on a salaka ou salaka Diane seul belelo batu belé ou batala biso baye banga vraiment à travers théâtre wana. Pour embrasser le monde de théâtre populaire, c'était facile? Ben, c'était pas facile hein maman. Moi nous les amants bébé pour baye mbono ne zara pas si c'est là où blessage. Bete la biso lisolo nzambe ngwendo yo plein des acteurs qui te konango yango. Donc je te dis c'était pas facile. Moi non moki. Yango bino basai wo kendo luza bano wapi. Il te dit c'est pas en cachette hein. En face en plus. Et puis azana à l'aise au bongo hein. Et maintenant yo comme frustré. Ko bangela tio
ouais biso ba peso scène bo jouer comme banga si on a joué sous ma bé ah ezandeni si on a joué sous ma bé ah déjà ba changa mana lesbe si on a meki sous ko jouer ah ko zala ndenge na jouer ma bé donc moni ko banga na air olato ata sur scène ko s'exprimer té. En plus c'était pas une personne l'aime sous 4 et 5 personnes ba chas ko mal à l'aise à bon ko mona ke ba star oh wana nga na otala bango na TV wana ngai na otala bango na TV na bike bango nde ba star bango nde ba yebani oh pas mité madame bazalaki na bango bazaki que non bon souhaiter la bienvenue et tout bazo c'est ça yo bon luka ba chayo à l'aise ça veut dire que au jouer à l'aise au bima ba tu bazali ba pesa rapidement chance mais ba mité ma pe ba kanga ba na bazali basali yo bebo ndet banana ba pesa que chance ba ya mité ma bête au fait ba kanga kité ba mama ya mbaki mbala ma ba bi ah out na théâtre populaire théâtre classique mais na populaire oye ba yambi mbala moko. Ouais, bah, merci côté au fait na film nga zakate hein tema ko kwa zalate au fait ngai na éviter kotanga ba komba bato na linga na éviter vraiment kotanga ba komba na ba émission pour ba cause la base 10 so tangi 5 na msubo sepelate nga vraiment na épargner comment ba komba bato na ba émission mais quand même na début il y avait moi ba difficulté wana ya tout temps c'est appelé ce chance ta bio bébé c'est la bon filmer et bangi ça qui oté et bangi ça qui ngai on a expliqué et bangi ça qui ngai est affecté na jeune ngai commissionnaire tu deviens triste en même moment tu vois parce que bato bazo loba o ya ciel o boy o muso benza tali wa dongolio mais bon mwinda attention on a ça mais ça nini ingenga ka kepela tellement que ezaki na okanga donc peut ça la ka nga muntu na bi makana film wana ouais vraiment alors bato tant ba fan bayambi eloko yango ba message comme on a Diane o na ba danse na ba Wallonie ba yo mona tiko Diane pena c'est de ye wana na guitare nene bayamba ngo ndenge ni la famille po to bi théâtre populaire pe bande comme sous même na ba famille mais ba comprendre autant sous le lo ba comme comprendre ngo comme une ba G hein mais à l'époque ça quitté que non moi non ça la théâtre bon dimé kana facilité mais ça na ndenga classe c'est bon parce que changement wana même la famille ba mona ki na bango c'est bon ngai ezaki c'est bon parce que ba première fois nanga d'abord la famille nanga papa nanga maman nanga baleki na ngai bayaya na ngai donc balela dans ma fan nanga numéro 00 ezala bango taka ba sister nanga partout na kenda partout oh toza na spectacle boy oh toza na tournage mona baleki nanga bazali donc ba sister nanga partout ba première fan nanga ba fan numéro 00 c'est ma famille donc façon ba yamba ngo oh bango mo ba kuma ko le kanandila o moni ba sanza ba na ba quartier na ba papa ba tieni wana maman bon wana ba leki ne wala donc avec plaisir quoi avec plaisir penda ba yamba vraiment alors au côté na mondango au s'imposer mais au lingi na ote ko intégrer groupe moko ezaki di anini batan kaka non et cause la difficile parce que premièrement d'abord ngai naza mutu nga zalaka mutu c'est-à-dire ngai bon c'est pas que ba dirigeanga te oui ba dirigeanga mais ezaka facilité nazala na groupe moko quelconque pour na travailler non wana non kokana te personnellement parce que en plein du temps nanga ezalaka mabe makasi natangaka nazana ba commerce nanga ba activité nanga musu na salaka hors théâtre oui permettre te kena kinene ti ba groupe ezalaka boy aux répétitions chaque mardi chaque jeudi non kokate mais la répétition est la mère de la science hein? Si mais moi je répète quand il faut peut-être à la maison si j'ai un projet je répète sur le projet je mémorise mes textes à la maison on a classique mais la populaire oui c'est un que projet maman na jouer coco bon la populaire ce que ça bon bah la répétition quand on c'est la mère de la science mais moi pour moi na kokakate pour na mesa na pété mais j'en disconviens pas bato ba répéter ta que baza bazo baté ba répéter parce que c'est normal ata biso moko totanga la répétition c'est très important pour un acteur pour un comédien c'est très important mais moi personnellement boya no ba groupe te non kokate ko na ba groupe ngomba mo yo kenda no ba okenda no ba mo nzonzing que no ba solliciter yo te na groupe mo na kini akate yo kenda no ba la mo nzonzing tango wa embrasser siko yo monde ngo ya nzonzing pe monde ngo kaya makambu oyezaka ke ba misusu ba yiba mibala bato ba misusu bazo sala bien te musala ngo ba producteur mbongo ezokota le soute tango yo koti nzonzing o midengela kite hein
Bon, personnellement, on a des problématiques, on a des problèmes à makambuté, donc on a côté qui on a vanda. Oyo kutinga, oso kutanga la tournage pe moi bambale belé. Na vanda na coin na téléphone na pour éviter ba problème à loba qui a sala qui boy na coin na sa musana na auto solo la to solo liba auto pesa na mbote to pesa ni mbote to seki na kangi bilo na na zingi. Ce que moi pour payer la nga ezate. Et pour n'habiter non, n'habiter ce boyo quand dia na sali boy dia na sali be n'habiter. Mais y habiter vraiment. C'est ba discipline. Ba discipline personnelle. Na camarade na théâtre, mais na ba collègue. Yaya. Moi ma collègue na ba camarade ndé luka ba problème na mondo. Na loba ngona chaque émission, moi j'ai pour belé to kuta na kana tuna so ba ina so apport sanda kuté. Yo place nga la tenga pe na place la la pété. To kuta na kaka to soli na ba WhatsApp. Boni bébé bien ma copine to benga ni ka bon to suki wana relation na biso. Pour éviter des problèmes. So ina ndako na peut-être côté na la la etanga OK tonganga. Na boy na ngana leli na place na la na ngande tangana na la na et pas na open na chama koloté pour éviter na omona dem so moi na sumba kana penso na boyaka donc pour éviter tout ça na et tournage to solo li kitoko penda to seki na baluka na kenange pa na kimia. Alors analyse nous ça la tant omona ya mon pe que non yo mpesi ba discipline je sais pas so ba pesa bi non ba etambolele on a ina et c'est quand on y est pétant so qui na monde normal mais bon il peut clasher ça mais clash ça mais kuna yo mo milobelani. En fait tout dépend de l'éducation de la personne, l'éducation de base qui est la famille d'abord. Tokuta na na éducation moko na mondo yo koko lela oki na pasi bana mikie ba obanga mikolo pe ba obanga bana mikiete. Donc ça fait très mal. Ouais ba bana ba facilité à obimisa ba maloba. Moi personnellement mon éducation ne me permet pas. Ne me permet pas. Tout ça batu na cause wakanda na cause silika na bi comment gérer ça. Comment gérer ça? Et puis que muto la prochaine ngane to ça sous blago te to suki ka bon mbote c'est bon. Mais ngo on a besoin ko télé même matate. Ça c'est bien dit. Si on a zaki mona ina en tout cas je salue tous les étudiants de l'INA. Là je vois Zini Kumbi, on a ma collègue na biso ina ba Jansi Mpoi, oza vraiment belé, ba Chifé, ba Sylvain, ba Joko. Je vous salue en tout cas ba Winnie Mainikini ya minute la biso depuis l'Afrique du Sud. Alors na Christian Joko Léa. En fait Diane Njonzi na biso période yoko teza période ya CD. Je pense que cacher ta musu o ba pesa na fiston sai na nini et aki titre na zarani sai office central et après ça il faut ba que na sala bantonzinga ba CD belé voilà alors différence ni eza na bantonzinga CD ba cacher nango na bantonzinga lelo eza ke non allo www Fallon TV www René Kabasele TV www Nani Boye TV ça les beba makasi ça les beba kacho tozozo wakala ezala souté lelo koma mastobe osali moi bord na yo obenginga aya na lukelo ka crédit. Mais il y a des producteurs peu dans marambo non? Non, le pardon. Non, bah contrat, tu n'as jamais été sollicité dans contrat. D'abord, les contrats ça ka lokane tokena na ba groupe te na lingango te. On t'a déjà sollicité? On t'a déjà sollicité? Non, pas encore. Pas encore. Il y a peut-être comme ça la contrat. Non, que Lukande, n'ingana na maïli na beau produit. Na beau produit, na beau Luka. Ko Luka isa kata ke fo Luka msale pa mutu. Oko pour créer entreprise na yo moko. Siko ya rovanda pibo yokulala kulamuka. Ngana ibaki yo na marambo ya. Basemo marambo musique si là. C'est la thème bon. Naïbo yemba c'est normal non? Ouais maman musique dia na komo yemba la bis Jésus. Abenga nani Karine Mokonzi uki. Komo yemba. Karine yambanga ta ba 3 soutien mtazo benda na kina na TV ozoide te. Je te salue Karine Mokonzi la baronne. Ivenda zoya na ndako tema tozovanda ngana keti. Yena buta donc avenue moka na katikati na biso wana tropicana yo kanga bina toke TV olingi TV te pour ani mwana c'est comme musique on kenda bon pour l'instant na stoppé non ça m'a msusu
De plus en plus tôt, le projet ma quantité qu'est-ce que je veux faire, c'est stabiliser dans le domaine pour vendre vraiment poser, tu vois, c'est avec le temps. Mais le plus c'est que moi qui bon non embrasser l'oignon sur l'emballage, moi ko simbi simbi salon de coiffure. Ouais, salon nangai. Bon, au fait pour le moment nakangaki yango. Nakangaki yango na no problème qui mais calamité non lancer mambo bébé. C'est salon de coiffure, c'est parce que oui, aux artistes complète. Aux comédiennes, côté musique aux ali, lindanda na yoka kunga. Na salon, c'est que Diane Piko Kangasuki, c'est bon, et moto engagé no gaba. Na kanga kasuki mungu. Na ibo kangasuki, na ibo planté, na yé maramba suki belé. Ah, yango salé maramba ni. Parce que na linga commerce, na ko vanda boité sans commerce. À part na no vie artistique na ngai. Ce qu'on a vu na nga normal na linga commerce. OK. Na lukaka eloko fona créer côté na mbongo. Pour qu'on vende beauté, faut que ba voyage, faut que suma biloko oteka, donc na pensa nga se na bouler na bula. Ndini na kokota mbona kota ta. Ah, manga. En tout cas, $10 ekota ndeni. Mikolo noki ba moto ekota mbo mabe. Na kisa la kermesse donc nga linga ka commerce. Au fait commerce eza lokola banglophone baloba moi nyonso na obina, yenga siko obina ngeza eza commerce. Na ko venda beauté na zwapi ba koko na ngai eza pe ya famille c'est normal. Donc na linga commerce. Vraiment, en tout cas. Alors, en étant artiste, et Moussa, non, il y a qui artiste et puis influence quand même. Hein, tu as tout le bataille qui non, aux yeux on peut avoir avantage en étant comédienne et que ça, les commerces, moi, et qui musique à ma casse, c'est parce que l'image, nous, déjà vendue. Bien sûr, on est tibaker, mais ça, on est biso, on a salambon, j'étais. Oh, mais elle, tu dis que bon influence parce que dans une combo dans la Diane. Na chango en valeur batu herba oya stand fio na diane photo kende. Et tu te comportes comment na vie réelle nao? Parce que la vie réelle nga na simple moko nga mona linga komi lobate taka nga mona serva masanga na oteka yo engagé te na engagé point nga moko siko na oteka na ti tablier na nga na simbi ufa bouteille na nga na oteka na servir batu parce que ba client balinga bon parce que ta film mo amona ki na TV star ndezala mais papa yo melani no na lingite changer et pas de problème limbisa papa obilobi ndengo yo lo subatu o comprendre ba stratégie na joie ba jeune to ke na gauche to na droite moi lo lendo tout ça na la yebi lo lendo te na muluba mais et aujourd'hui tu as la moki na moni eza film ya panga mais na moni eza film ya Viva Riva na moni ezali la vie est belle annonce mon ba statut ndetka Diane Kamonga TV explique-nous un peu olalo la moki ovanda no te ya otali ba chaîne YouTube bela ba collègue ba producteur binonga pe botindika mabokende boyenga pe na kota wana obangi te. Nga banga vraiment te pour mon mtani étoile ne yo ko sa chaîne nga pe na sali yanga siko ndenge nzamba tshela biso na mokili to aka différent ngenge na ngeze ya yote boko epe obandeli boso nga na muta suka na l'équipe pour vivre ça non ils ont coûté dépend de kaka na chanson nzamba tshia mutu na se ya mokili donc ils ont été canalés dans la muki ça projet moko ça date déjà parce que chaîne nanga ya liboso et ça li ata ba 2 ans na tcha elote. OK. Chaîne nanga liboso na créé yango déjà ça fait 2 ans. Et après wana zala kulibanda na zongi kino yo sango me banda o chaba vidéo boy même moi bolembu ezalaki. Siko on sentir que na comme prête. Na relancer encore un message na ba fan no baba yeba kité tamso ba moni ntoka ne makambo za koto Diane Kamonga TV. Bafani nanga esuka kana muna wote ngalinga Diane ngana sepela na Diana, allez vous abonner massivement sur Diane Kamonga TV. Ba film ya bien, ba émission ya bien, image ya bien, son ya kitoko. Abonnez-vous massivement sur Diane Kamonga TV, Instagram Diane officiel, Diane très officiel, page Kamonga Love. Vous s'abonner massivement Snapchat et vous avez Snapchat de Kamonga. Vous follow na Instagram nanga. Vous s'abonner na chaîne nanga. Déjà film Ekota ki lobby je pense premier épisode ndoto ya moye. Acteur préféré na bino bazali.
Yo mamba contre ezate hein ke bactère na yo. Nga mona lingo za freelance ta nga mona za na chaîne mais na jour rapide na ba chaîne ba tumso ba benganga net na leke TV nazalaka wana kutu eza ndako wana ndi ndako na ngai pose mutu penza encourager nga suna makambo makasi eza Kevin Panda que je salue oyo encourager nga makasi pona zo mo bolembu esinga omiyeba te oto nini ekomelo donc mutu encourager nga suna makasi na makambo yo donc wana ndako na ngata na lali ndeni wana ndako no la mukaka kuna. Donc, on a un contrat. Oh, c'est un peu contrat, mais caché quand même les alliés. Caché à mon alliés. Ndeka to sala ndé koma ndenga liboso te ndenga liboso te ndé koma ndé koma vous comprenez koma vente en ligne c'est comment bongo yaka to sala milo moi bongo alors au proposer au to sala biso bakika maele moi mukie to sala moi bien to sala moi propre to sala moi image bien c'est classique na populaire au sala ondeni na sangisi sikoyo po Puna ba sepela koto pe ba sepela ata ba sepela 100% te meto che bango 50-50 tozi bata koto ata mo bactère populaire au côté bango na style la classique soit to ozu bactère classique kaka ba jouer te nazu boy no ya na bango boy classique non ya na bango moi na film auto sali bazo moi baza moi 3 je pense d'être bois qui film na PA moi 4 pe bando mona na malembe to 5 ça moi métissage wana moi ça c'est vraiment bien to innover ata mukie kaka mingi te mukie to chaka mama yela ngo mama ndenga mabete hein parce que to mesana monara ayaka simba ka sala ki mixage ya théâtre populaire théâtre classique nanzonzing en tout cas faut na raisonner film ya mutu nini o ya mixa ki populaire na classique o maîtriser bango po ezala ata musuka que non bango batama boki kuna pe bisoka tu vois monsieur babina basala be mabe mais ko sangza on a vu que ya facilité ngala oza plam taliboso juste après mission na ke ko talata na sabona déjà c'est quelqu'un mona tande film est-ce que il sabi son audience na minute oyo ba film comment batniso ba comment juger bino ba nini bo sala eza ezo pesa ezo vandis et alors on est totally tolié totondi eleka à la place que bazoninga kalezaki botali na titre na lisolo et kangami na mitwa bato donc apparemment beaucoup miko ça makambo la va vite bon parce que chaîne be côte saki ngape na bwaka un sou na moi moko bwaka be monsieur pardon film belé jusqu'au stratégie no na par rapport moi je sais que projet bomba mais il sait moi mukie na toze la peka yo chaque trimestre film yo moko bani déjà bien obi projet sala nini funa iba tu batalanga to ba yiba maile langa mukie bozela kaka bopesanga confiance na ye nanga seko bongisa so ndenge ni teto ya mabepe zalaki pete non ya mabepe zalaki te poto boyi na biso ya mabepe zalaki te na yo bakisa kaka ya mukie oyezangaki na sangisi bon yo ka mixage makamweza wana makamweza kaka to doza film par année par mois après non pour l'instant tellement que chaîne eza non bébé il faut na landisa nano pour matisa pe ba abonné penza chaîne evanda stable wana nous a vraiment notre calendrier na que par mois na cause autant de films autant d'émissions OK ouais ce qu'on a mis tout le quoi chaîne eza non stable était tout ça non est bandeli ça li karato lo ba une semaine banana lançango ouais donc toi non est bandeli beba kola nante abima moi minu moi suki na yo mon to sa émission to za bato ba sa émission non nga non sa émission te au fait l'émission na nga pe ezara ndenge pour nous comprendre on eza moi passer d'accord donc non sala ndé bon so ba sala ati pour eza obligé katé na sala ndé bon so ba sala en tout cas biso to pesio ba bonne chance pour na musa na yo déjà yo moko ça l'émission té déjà elo mo pe nulle part ailleurs mixage nulle part ailleurs moi je t'encourage pour so place ma beza to lo ba pe ma be parce malam pesa li to lo ba bosolo en tout cas awa c'est bon nanda ki balance na yo logo tout ça c'est bon je demanderai à tous les amoureux il y a cinéma congolais il y a okende ko s'abonner pour bo rater et le roté ba côté kuna alors un mot gentil to comme le opina mkola suka mois de mars na bandeko nyonso yo ya basi ya théâtre na ba fan na nyonso ba madame nyonso ko bisa ba ngoni juste à te clôturer mon abisso en beauté nde to bandaki to bosana objectif na biso te o ya année 2020 to tambola nango to za nango et tant que ba femme si année aussi là ça veut dire que to ça la bilan année prochaine bilan année à la positif
par rapport à ce qu'on s'est dit pour ces mois. Ok. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas de dédicace par rapport à chaîne. On a la seule chaîne à Sikama, dédicace qu'on est zate donc. Mais le billet d'aller, yo pe awa dédicace zate tous les calabiso. Bon, ezali mais pas trop, tu vois. Mais histoire, il faut battre dans l'histoire, bayoka, pas comprendre. On a objectif. Mais rien ne manque. Okay. Mais ils ont des trottés. Oh, banda qui tableau. Oh, botanya taso qui 20 combo là non. Wana ngamu penza. Non, boya. Makasi. Ngamu na boka batu na passe. Parce qu'on a lingana ngati na film na mutu mo ye oba kilanga 20 personnes. Non. OK. 2 3 ça passe. C'est normal. Message ezaka bo s'abonner na bandeli Sodiane Kamwanga TV. Bo s'abonner massivement. Tu as déjà qui extrait tu premier épisode du film écrit par le président Gervais Mwanda Motomobimba. Donc que je salue. Au premier film yo mo thème to signer faut ndeko Gervais mutasala. Yé na sepela en écriture na yanga moko ezali po yanga moko so na la kisi da bloc esalami okimo. Okima. Oh là là. Côté kuna. Po chaîne ngeza ba métissage ebele. Na chebongo na ba stratégie na ngai. Na vandi na réfléchir, il faut non banda bon. Ça c'est vraiment. Non c'est au kata ba couvre pour yo za mto signer nyonso hein. Po yena za mystique, za ndenge moko boye. Voilà. Merci, il y a rien à ajouter. Bon, je salue mon mari depuis Montréal, monsieur Lido Chimanga que j'aime beaucoup. Ma belle famille, Charlène Kadzima depuis Montréal, il y a Charlène. Maman Africa, Brenda, je vous salue, je vous adore ma belle famille, ma famille aussi que j'aime beaucoup. Jocelyne Panzo, copine d'enfance. La maman de Alma. Moi, ça va tout, il y a David. Donc, depuis Paris, je vous salue. Na Kinshasa, Yaya Balé qui n'a nous banza, grande sœur propre de tout le temps. Je te salue. Les qui n'ont pas tout la race n'a pas qui était dans le problème. Ma camarade, ma collègue n'est pas exaucé Koya. Donc, petit frère n'a pas toujours dans la Simaya soldat. Donc, Francine Zaou, je vous salue. Sylvia Badjoko. Je la salue. Bambote. Nansous. Benji Nondio, Deborah Lombe. Bambote à trop, je vous adore. Faut comprendre que Diane m'a dédicacé. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec Diane. Je vous rappelle que c'est une actrice comédienne. Oyolelo a commis patronne ya chaîne naie. Tu vois qu'elle est fleur. Ceux qui sont abonnés, ils ont 1000, 5 000, 50 000. Quand ils sont là, remarque, si gestion non numéro est là pour vous. Je salue de partout dans le monde, depuis la Belgique, JP Alema, René Cabassel de Bruxelles. Je vois également mon vieux Mathieu Idol depuis la Suède. Et voilà, moi je te dirais de continuer, de forcer, de percer, continuer, kende, aux gens la chance, il y a chroniqueuse, aux gens la chance, il y a collègues, non, c'est qui est malade ou quoi. Donc, vous obligez à côté de ma boutique, les places pas vendre parce que les places on peut bien beaucoup qui ont déjà, batenga maki, pesa qui bien bisika, donc bien botenga ma, pour ça botenga mi te biso to côté c'est na makasi. On est derrière elle, donc Nzambe Liboso, maman, c'est qui est bien. Je vous aime beaucoup, restez toujours connectés sur Nouvelle Tendance, la nouvelle vitesse.